L'histoire des jours na Kina TV, moi si na bala, aza monta kufa plus de 20 ans kala na Kinshasa, mais to kuta ene na France, na bali et to bota bana mi bali. Et ye ko lakisa point que moi si esa kufa kala na bo jeunesse na ye tanga longola razeni. Bandeko, suivez attentivement l'histoire des jours na Kina TV. Oko comprendre que mon kilo eza ya nzambe eza ya batute. Sur eza mbali boso mona ngai, s'abonner pour na osala part, il y a une grande famille à Kina TV na YouTube. Suivez l'histoire des jours. Bonjour, bonsoir, babou, quel malamou, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vente, la championne, notre m'a dit, qui n'a donné quand notre était là, Kema Fumbe en direct de la Suède, gros coucou, n'a pas abonné nyonso. Surtout bienvenue n'a pas nouveau abonné, sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout et de rien, un grand merci, na sponsor officiel de Kina TV, mon vieux Benzola, Moutou Kayata le 4x4 à double pression, il y a Suède. Bandeko, bana Congo, bana Afrika, bana Mokimumba, boyo kalisolo. Tonta fandi na mwasi esa kufa kala. Bambula, boti na bana mibale. Abindeko nanga mwasi. Webi, na pesa témoignage nanga po esala nini, e pesa batu mayele. Na fanda en France. Na bali mwasi na rage à 37 ans. Maman bana nangai, elle avait presque 30 ans. Tant que tokutana kinae. Bakuta ina mboka ya poto ezate ke ona cimetière te na poto basolo linde basolo laka abeke ndaki noki mwana liboso mwana mibale bana mibale ya basi donc baza vraiment ne ka ya mingi te ba ina ne demi aboti bana bango mibale bakoma kotala mokili abila champion mutu na lala kana lamuka na abotelanga bana nsoka za mutesa kufa kala akufa na poto te, akufa na Afrika, akufa na Congo, na Kinshasa. Chose grave. Parce que on va aller que ndenge no yebaki mwasi te, na yebaki ye. Mais na yeko comprendre na sima bato yo ya poto bande ko no baba famille neza na famille na yeti, na nka ba connaissance. Obi na poto ndeza ka kote na yebie bakuta ni kana poto e komi onde ko na me ba yebani te loko moko te. Mais ngai moko na oyebiso ndeko na nga mwasi, abenga nga ma sœur de Kina. Na solo na bokilo na ngai. Na solo na bandeko mwasi na ngai na ba téléphone. Eza mbali boso te, mbala moko te mibale te, mais du fois. Na solo na bango na téléphone. Et puis mwasi na ngai zalaki lipasa, ya za mwasi, lipasa ya mwasi, aza lipasa ne ya mobali. To solo la kabenga nga pe bof. La championne, soki pe bato ba monani na pangi na biso ba carton lemso pe tindela kasi ndeko nanga mobali mwa biloko yo monikere o lata li sute bento monikeza na ngona nini te na kolungola pe mwa ba basket mwa ba chemise na ngana sa nini na PC papa to pesa li solo siko le loi na plus de 60 ans aza papa sa koli mais abalaki na presque 40 ans va ko sa 40 ans ndakutana kina ndeko na biso ya mwasi alobi. La championne, mais c'était une bonne femme pour Nangai. Une femme soumise, une femme naïebité. Tozala ki malam. Ya ondo moni que des fois na ndeko benga maman ko butela mso musala boye. Avec été maman kuna moyente faut ko tinda mbongo. Nayebi ke maman zalaka. Maman wana pa ko benga ngai asengi nga merci papa, merci. Mbongo wana nde sungi ngai. La championne. Oye poto difficulté koza mukanda oye koza mukanda le temps stabiliser ka makambo na ko sala na sala kata plus de 25 ans na kitaka Kinshasa te depuis na tema ko na poto na wumela ka penza donc to fandi na mwasi bana bakome okende déjà presque na ba 15 ans ndenga na ko kita Kinshasa bandeko mobala kiti Kinshasa na famille ya mwasi. Moi si pas sali koli ndenge ezalaka et tout. Na souligner malamu papa apesi la championne à l'isolo la championne.
na sololaka na bokilo na ngai na sololaka na bandeko mwasi na ngai. Par exemple muta pesi lisola bitangu nazo solo na bango na yebi ke mwasi na ngai aza mwana komini ya Lemba par exemple. Na yebi ke mwasi na ngai afandaka na kwenge numéro 3 na Lemba na komini ya Lemba. Na yebi pekete famille mwasi na ngai zalaka na Lemba na kwenge super Lemba na kwenge numéro 3 na yebi. Donc eza ba payate ou bente ki ona sika na ko solo la champion to solo la kali solo. A solo na mama kasi cela peine à passer au Jimmy a passer nga pe to solo la. Nga na kraya ki to solo la na ba belle mère nzoke loko te bolanda li solo boyo kapona nini nde ko lobia kansala solo na famille moi si nzoke loko moko te. Tango makamyo se fandi bana bakoli asali nini ayiko kende Kishasa. Moi si na ye Oto beta li solo abongisela mobali biloko ndezala ka mobali azo voyager mo eloko oyo papa opesela ngai Vanessa eloko oyo pesa Mirabuka oyo Alain Wanga oyo pesela ngai Yasmine oyo pesi Ruth Laboga oyo pesi mana patience oyo peseli ngai Marie Thérèse mwana mama na ngai alata bandeko mobali akei abila champion moni Kishasa nazala ki prester tant que nous coutana na belle famille pour vraiment mboke changer ki nazo ki mo ba vertige na ba verquit na ngai mais na yebi ke faina kende na famille ya mwasi na kwenge numéro 3 Lemba termi Lemba super na yebaki asali makambo na kokai kosala mo ba vertige tango yeko kita kosila omonika ba biloko yo lia to mela vitalo wana lobi na mela vitalo sardina ni opesa ngangu ba mai donc vraiment moi biloko wana tango na maîtriser moi 2 3 4 jours nde na kenda ke pa belle famille pendant ce temps azo solo na moi sine na France na ba nemi bale ba jeune fille na mi bale bazo solo la et comme mukolo bakenda kotala babokilo te papa na biso Jimmy natani kombo papa na biso Jimmy asali ni ba Jimmy baze belé papa na ngai yo kutolobaki na loba mengande na boya ki juste ka pona ko éviter pa makambo bana kati atando lobi bana na bazandenge lolenge bazali mais to meka quand même ko préserver identité. Voilà. Papa na biso Jimmy ake kotala babokilo. Tango papa Jimmy ake kotala babokilo bandeko ayambi bango malamu. Tango bakomi mama oyo ya yambi papa Jimmy lokola kufela ki mwane ya mwasi par exemple mwane ya mwasi na kombo ya Ana Onekanda tellement liwa ya Ana Onekanda e markaka ye mingi tango mama na biso yesu ko bota mwana mwasi na sima Ana Onekanda apesi lisusu mkombo Ana Onekanda. Papa Jimmy na bato amemaki bakei epa ya babokilo na Lemba super na kwenge numéro 3 koko oui papa mama ndenge nini na sepeli komona mama ngai Jimmy mobali ya Ana Onekanda mama ayambi papa Jimmy pourquoi azalaki pe na mwana oya botaki na sima Ana tanga kufa ki susi ya mwana lobina pesa mwana nga mwasi onzamba zongseli ngai Ana mususu na pesa susu ka komba Ana mususu. J'espère ozo comprendre ngai ba pesi kiti ba fandi mais Ana Onekanda ona azalaka na potote azalaki na Kishasa jeune fille esakola kina ye akuma pe na âge akosala nini ya kozwa mobali mama akamwa ki pourquoi mwana betaki lisolo te ke mama mobali akoyobe te bapaya bakoya eloko te na signe ya respect ba pesi papa Jimmy esika kofanda na bato ya memaki loko esa po se présentaki ke ye mobali ya Ana mama kufela Ana na ye liboso Ana wana zalaki lipasa ye mwasi na mobali donc mama botaki bana mibale lipasa moko ya mwasi na lipasa moko ya mobali Ana kufaki akende kolongola zeni donc tanga yeko bota na sima Ana apesi Ana ndoyi pour a perdre kombo ya mwana nete donc asali bis encore donc tanga bayambi mobali ya Ana awuti pota ye koluka belle famille mama monika ke eza normal ke mwana ne ya mwasi Ana mobali ye koluka ye bosomba secret ma papa ko melani bo pesanga vitalo abi vraiment na senga ki vitalo ba mususu ba memaki ba melaki masanga bafani bandi ko solola mama kasi wapi bof donc bandeko papa Jimmy alobi la championne mokilo eza ya Nzambe bofo nga to solola kane to pesa siko kombo ya bofo wana Henri na téléphone kombo nezalaki Henri
papa na biso Jimmy tanga kepa bokila tuni bongo bo fanri bo fanri azala kaka awa aoya na ikala mingi te po ya fandi musika te po azali pasa pesa kolaki afandi musika te donc alekaka zaka dans les quartiers ya fotela kuna liboso alekaka donc so kebite akoya bente to kotindela ye mwana ke no benga bof na yo Henri. Donc ba kombo nyoso ya yebaki ya famille ya mwasi na ye bandeko solola na bango na poto kuna pe bato wana bazalaki. Donc bandeko ya famille ya mwasi na Kinshasa bazalaki bafandi petit lisolo ye grave ndaye ko bakete mama na ye na biloko ana tindaki mama so comprendre te biloko ana tindaki biso ndenge nini botala ka biloko kitina motoka biloko eputi poto et tout ndenge nini mama lobikete nga ano ngai ozoloba ya mwana na ngai nana kenda poto te papa ano ya nga zalaka na Kinshasa awa na yambi bino atanki signe ya respect mama moboti na yebiki nazana mwana mwasi sa koli na komi na aja kobala ndeta ngobiki osa mobali ya ana te mama nga mobali ya ana oya France nga mtito solaka nayo mama lobite papa ngai nazana mwana na France te ya solo ana mama yo mama patience te nga mama patience yo mama ana te ngai mama ana mais ano ya mwana na ngai azana poto te ano ya mwana na ngai azana na Kinshasa awa na kenda poto te bandeko quand je vous dis le terrain mabolo l'arbitre kolo les supporters route kolo bate bondimilaka la championne mokilo eza ya nzambe bandeko papa Jimmy botala ke pa ba bokilo abandi ko sala nini ko desserrer cravate donc motoke ko mosala nini bandi ko sala nini ko bima a comprendre te mais naza wapi mama ngai na bala mwana mwasi moko tolo bapo yolobi ozana mwana poto te kombore ana anonekanda donc papa Jimmy pe azalaki na lopanga ba anonekanda na lemba anonekanda oui azana âge boye nde mama lobi te ngai anonga nazana ye âge oyo pesi wana âge ya ana eza presque moins de 16 ans ya âge oyo pesi par exemple soki ana azana 46 ans ano ya poto azana 46 ans ano ya Kinshasa azana 30 ans bozo comprendre mama esa silisaki na ye kobota mais ntango mwana ye kokufa soki pe ndenge nini na ye kozwa litabisi aboti pe mwasi abina pese kaka mwana nga mwasi oyo akufaki nde sikoyo mama aye kose rappeler alobi me ndenge nini bato bafandi Jimmy alobi bato bakomi koya bapapa quartier bapapa sage bakomi koya mama ekoloba ano ngai nazoloba oyo eza ana ya mibali na âge oyo ozoloba wana ya solo mwana na ngai oyo azali pasa na Henri aza na 46 ans lelo donc ano ya ngai oyo nabotaka liboso ya ngai azala na 46 ans ye akufa poka ba jeune fille nde bakolaka akenda kolongola zemi e komplika anakufa yango lipasa na Henri atikala donc dozoloba mwasi na aza na 46 ans na yebite koka mo apeke kombo na ye ana apesi yo kombo na ngai apesi nga kombo papa na ye ya papa na ye kombo bandeko ne nyonso oyebi mais ano yo zoloba wana aza ano biso soka na 46 ans ndoza koloba wana ana wana esito kunda malgré par exemple mama zwaki ka prénom apesi ana onekanda dikina siko mwana oyo mama yaki kopesa kobota na sima par exemple mama apesi ye ana onekanda kombo ya papa ana onekanda oli ezala dikina poste no bapesi le msusu onekanda omba vous comprendre ana onekanda omba mais sikoyo papa na biso Jimmy wa utaki France mwasi na ye kombo na ezalaki ana onekanda dikina donc dikina wana o wana mama lobi ngai na botaka pe mwana ajo oza koloba ya 46 ans wana mwana na ngai ya mwasi kombo na epe lolenge olobi wana ki ana onekanda dikina mais ya kufaka na âge ya 16 ans 15 ans presque 16 ans akenda kolongola zemi ana oyo ezali mwana oyo ya sima na boti na sima ana ya kufaki pona ko remplacer komba mwana na ngai kende perte te nde yango na me bazana ba poste no différente yango na tango yo yaki na yambaki atanki mobali ya ana mais ana oyo zoloba onekanda dikine si akufaka la papa na kozanga ba moyen to kundai na ba cimetière ya Kintuka lelo so to bito kende to kende kokuta te
moi ata ko retrouver tombe na ye zate nazo loba po awa nde na boteli bana na ngai soko lobo se renseigner na quartier kokuta na ba camarade ya ano ba botama ba génération moko misu ba bala misu ba zonga na ba mapango na ya ba papa oko se renseigner la championne mukiete mama na komi kolela na bime mama nga to sola kana bi papa na ngai na tikala ko solo no ata mukolo moko bi bo ndenge ni na yebi bo fanri na solo kana bo fanri na solo la oh la championne ba wanga na balobi ba solo la kana ngai ti e yendongo donc moi so nga na zalaka ni na ndako na France moi ça botelinga bana mi balé la championne et ça kufa kala plus de 20 ans na Kinshasa na yebi pe kombo ya mama na mama patience donc makambu nyonso to adresse ba kombo ba parents na ba kombo ba ndeko na ye kolongola te ko bakisa te na yebi ke ndeko na mbali kombo ne Henri ndeko ne mususu kombo ne boye papa na ye boye bafanda na adresse boye ngaso na zotu na bango na bisuki ka sezala ke mwana binote ndenge ni na yebi ke ezali adresse oyo ya kwenge numéro 3 na super lemba point d'interrogation la championne to benga moi si téléphone ezoleka te na benga moi si téléphone ezoleka te na benga moi si téléphone ezoleka te na benga bano ya basi ndenge moko na benga bano ya basi ndenge moko na bengi grand frère na ngai na France na biya na mende ko luka na obluka nani oyo ana me azo yamba na téléphone te est-ce que moi ça to contacter avec problème ezate ceux qui na zui bango na osala nini na ko yebisa bango basala nini ba benga yo la championne moi soto fanda kana ye akufa bambule belé bambula eleki ebele mama ana lobi même atato ke na cimetière to komona te po to kunda esika malamu te to kunda esika ezalo yo kundi lelo après 10 ans bakundi si mutu mususu wana donc cimetière na ye se bunga kala me papa nazana intérêt kokosa yo te na banonga na boti na botaka pe ana onekanda dikina mais ana onekanda dikina akufa kana âge presque 16 ans longola ka zemi bango nde bamapasa nanga bango nde bana suka kwa yake na suki seki wana nde nzambe na mawa na yeko kanga zemi na bike te na opesa ka kombo ya ano ya kufa ki wana po mwana nanga yake na bo mwana nyonso na remplacer kombo ka ya ana mais oyo kombo na ya ana onekanda dikina te kombo na ye poseno na ye omba esika différence ezalaki wana mukie pete ke ana ngo pe ye wana o ya jeune sœur ya mwasi nanga kofa donc bazana ba trait ya libota mais ezalaki yete ezalaki yete ye moko tazo kamwa po atikala ta koyeba ya yango te ya yango ya kufa bandeko nazana telefone nazana telefone na ba photo ya bana na photo ya mwasi na lakisi mama na bango alobi nazo mona ka elongi penda soko moni bano bazaba yaya ana onekanda dikino ya kufana ozo mona keza bilongi ebimi na libumu na ngai mais ngai na mwana azana France te nazana mwana na poto te et puis na kombo ya ana te na boti bana mibale na kombo ya ana ozo lobo azana 46 ans na mwana na ngo ya ana dikina wana soki lelo azaki na bomo ngasa na 46 ans mais ya kufa wana Kinshasa to kundai papa balabala yango se renseigner tuna na fotela kate to boti bana awa to nuneli awa papa na bango akufi peka awa kombo yo pesi ya papa ezali papa aboti ana kombo ya papa na bango mais ba kombo nyonso ya bandeko ne yango wana ngai pe mama na bango kombo na nga patience to wanga ni te mais ano ozoloba wana esi bakunda ekala ya kala plus de 20 ans atikali ko bala te atikali ko bota te bandeko na biloko na yaki nango aboya kozwa bandeko na ngai batikali monoko polele po bayebi mwasi na ngai basololaka na ye na telefone bayebi leki alandanga na sima ano ya mwasi na nga mama bana ngai mbale la champion atindelaki ye telefone po leki na nga sengaki mwasi na nga telefone atindele pe telefone nazongisaki yango la champion tozongi wana vers soki ba air nini boy 20 heures passé téléphone euti na poto ezalaki na été police abengi ngai na numéro on apesaki grand frère ba mona nde ba kosala nini ba koloba te
donc grand frère aye kozwa mwana ngai libosa mwasi apesi numéro ke non papa zoluka bino bozosandi bozoyamba te bobenga nde mwana ya mwasi anotaki nzoka nde mwasi oyo ya ye ana wana oyo na Kinshasa balobi akufa depuis kala azoleka na babenga o nini na banzela piéton Evergong na stele babi Evergong stele na nzela bato makolo balekaka mutuke lokota ana na France ana kufa sur place nde sikoyo ambulance yeba policier bayeba memie bembeke nde siko identité boyebika na poto système baluki adresse baketi na ndako ya ana na papa na biso Jimmy na poto awa babeti kuna bakuti deux jeunes filles na ndako mama za te papa non papa aza na Afrique est-ce que tokozwa na moyen toko contacter ye bapesi numéro ya papa nde ayambi coup de fil euti pa police que non eza urgent il faut ya naza na Afrique eza presque impossible est-ce qu'il y a un petit souci na koyoko yeba oh non toko préféré tozwango na téléphone ité abi non je peux pas na koka ko pumbwate et puis na ko sala nini oh l'impossible té na minute ceux qui les kambo ezali bon informer nga comme ça na koyeba ko sala nini na ya kuna oui les kambo ezali que moi sinon azala ki tamponner à tout à qui moi sinon donc à kofaki sur place yango wana toyeko kuta bana na si à 18 ans tokoyeko annoncer bango yango te on sait pas comment yango de tando ko senga ceux qui ozala ki ayeko zala malamu la championne na ki koyeba ke moi sa kufa kala et pas na bango tension na mesilité ko banga na le longwete na yambi téléphone que te moi si yango nga na zo luka na concentrer mutu ke tutie akufi sur place la championne et na yebisio pour na to kende nzela mulai te po histoire ya mulai balandela kingai fallait na esoko zonga po balandela nga ba prière mais lokwa bana batika la ki j'étais obligé ko kende na ko kenda po une semaine et ça la nga malamu te et ça la nga neti moi liboma mo boye donc na oloba ba oseka donc na oloba mo na nga mo na oloba mo na katena ko seka ta mente ah no yanga zali wana boye tout et ça la nga neti moi liboma na ko kende poto na moni penda mwasi na nga na morgue ba benzi mutali yo wana lali na yebisi ba on c'est pas lui c'est un démon il n'existe pas c'est un démon la championne ba kanganga ni l'hôpital ya batami tout pendant 10 jours nazala reteni wana makamyo so nazo yebisa bandeko na nga ba yebaki makambo ekomaki po baza bandeko na nga tozalaki na bandeko mususu mais bandeko yo zala kale mususu ba connaissance oyo ngai na ana o to yebana ina bango mutandi melanga ti le loi zate la championne baloba ke ngande na boma ana makila ana ele kai tellement makasi nde komisanga bilobela c'est pas ça la championne moto atutaka ana moi sinanga aza ghanaienne tango ba osambisa ava ba condamner ye avant to kota na kulwa ko kota na nini ona sali ayebisanga je suis désolé. Je n'ai pas vu ta femme. Elle était sortie de nulle part. Et puis, na protocole. Ba témoin. Donc, il y a zokumba na loboko yo muta andeko leka andeko mataboui. Ba mona kite ndezala ki o azako yobete. Donc, abimika ka apparaître ka bongo neti bongo libosa voiture. Moi ko freiner zala kite pom. Ganayen wana sani alokoti. Amema ngambo pamba ana wana exista kate. Aza revena muta kufa kala. Akufa na Kinshasa yeko ko apparaître na poto bandeko. Yango papa lobi pesa témoignage. Na yebite na loba nini. Mais ana o mama bana na ngai. Tango na kiko yeba kakufa na Kinshasa awape na ndenga mystique ba tuti ye na mutuka. Mutu atuta egana ye wana soki pasa na ba kombo bente kindo kia famille na bango na oloba ba condamna ki na se à 20 ans. Pourquoi? Parce que a respecta kité kota bata makolo basala nini bazala nini ozo surveiller et tout mais ye a respecta kinité. Et pourtant témoignage ezalaki na biliste mususu andeko yana ngambo wana donc alobi abimika de nulle part comme ça devant la voiture pas. Donc il y avait même pas moyen. Même à taille pe na ngambo kuna mona qui était. Et heureusement kazali na ngambo mususu azali na ngambo ne pas ngara tout ya bina protocole. Ngana o comprendre que muto ya zalaka te. C'est un démon.
lokola batenga déjà 10 jours ne seka batamitu na lobité ça sert à rien qu'on insister ba ya osala nini ba ya okansanga na zali boma la champion akufa to kundae okomona pe kombo na ye na tombo na ye mais c'est une personne qui n'a jamais existé à part tant akufa qui na âge à presque 16 ans atikala kozala lisutu mais aye kosala vie na poto aboti bana mibali la champion bana wana ba osala soni na ngai babimaka na mibali nyoso babujaka la fille est née ake kosala tina pornographie a entraîné leki na ye quand elle avait 19 ans moi na 19 ans donc avec le Sud Kivu en place bien posé là azo bima na chambre na ye pour que le kota na toilette na string s'il vous plaît torsni abi ce sont mes enfants na mituna lobi ba o baza ba démon personne ben pour basala ka makambo yo que yo moko zo kana soni la championne pour ça moi c'est silanga pour ça moi c'est silanga yi ata longoli atikali na teni Adamu boye lokote donc na baya mokili na kangama na nzambe tu peux t'imaginer moi si na bozola bola mukame mutakufa zala kate atangi na komba papa na mama na ba kombo na nyoso to ezali ok bango wana na yebi ki abota mina bande ko boye eza pe ya solo lokuta te et pas na biso toza na lemba termini lemba super na kwenge numéro 3 na kepe na kwenge wana na ndeko solo na mama njoka mama patience wana to tikala ko solola te donc ce sont des démons qui s'arrangent na yebite ceux qui alinga ki diwana ngo benta linga ki nini tala mokili bande ko mokilo eza na makambo bo limisanga na ozwa mwata mokilo eza na makambo alobi pesa conseil surtout biso na poto awa bokutani na 8h na 10h bokomi na ndako moko le temps bozwa temps ya koyebana eza temps wana ne lakisanga mama ngebi ko pardon lakisanga mama ngebi na mona kaki se lote na obala yo lakisanga mama ngebi ngapi na la studio paladio mais au mona no so linko mona le temps bo luka temps ya koyebana parce que studio mama ngebi bozo luka wana des fois on pesa mo congolais mbango mais biso lelo pressé na ndenge moko sakana te na tunu nabi me papa yo bande ko solola na babokilo abi oui to boite et suka aka wana te bokute na mwasi bomimani bolingo na bino titi bato apoto na yebi ko vérifier malamba yebani te ba yebani kana poto il faut ko meka ko sala ba enquête un peu plus long au plus loin et cause à la mie na koma ko pesa conseil mais bato pe ba yebi biso babi ke ngai lo kwa na lia ana et comment on obisanga bilobela ana zalaka te ana kufa na âge à 16 ans ana kufa na âge à 16 ans longolaka zemi na kende pa ba ana na adresse oyo apesaka ngai bokoloba le mosusu bokotuna papa na biso atikala kobala ana te nde ezalaka olibala te kanga lopango kaka ya bapoto ndenge ezalaka bengisi enfant mystique o enfant mystique abimi koko Henri Matumona abimi nani abimi donc yaya ndenge ezalaka mabala poto bakangi pe lopango esili kanga nini esili ti baboti bwana liboso ya mibale ti makambo ye koseklate ndenge eseklataki yango wana tozwaka ta na biso kozala presi ya mama ngebi te kozala na presi ya komona studio Palladium te mpo komona yango kolemba yebanda ozala wana des fois mpo opesa yango mokongo prends ton temps oyebi ke non mwasi na nga aza mwana ya tel esalaka mpe bien okutana mobali nde azalaka turbulent na bomwana akenda kobetisa baninga bashiti moninga beta shiti kingo ekota donc baya akima ndako c'est ça oyebi histoire donc naza na revena te naza na moto ya boye c'est très important papa na biso Jimmy mama abana na ye nzoka kufa kala abipesi na kosalela nzambe abiposa basi elongwa esila na mokili bandeko tambwa na mokili omona makambo tambwa na mokili okota mayami mbote mingi na bino bao bozwi ntango kotala ngai vraiment papa na ngai opesaki ngai avis de recherche na koya kosala yango mpo na lekisi deja baminute ebele komunike eza kaka mibali bazali bazoluka basi na parti ya 30 ans mata mibali ya 30 plus bazali 40 plus bazali 50 plus bazali et puis moko ya 60 plus pe azali bengala champion na mabukana akufa kala soki ekosala malamu vraiment aimé partager vidéo tozwaka temps na biso libala eza eloko osakana te moto kolala kolamuka na yo kopartage vie na ye
eza moto oyo komema na légèreté mpona kowela komona mama Ngebi na Sidie Palladium yango eya na nsima mais renseigne toi po ya kokoma sango te lolenge papa na biso Jimmy aye kokoma sango na kimokolo ça fait trop mal mais ce sont des réalités omona moto koposa mokili sili nyonso ekomi pamba mpona ye Pama na lingi bilo ya to, c'était la vôtre, la championne, la femme à pise casquette, au kota nimbala sima, na ba nouveau numéro. Bye bye.